émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boyeba ndenge nini makambo ya culture ya mboka na biso ezoévolue awa na République démocratique du Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour partout dans le monde. Donc, Bozali, toujours sous des scotchés. Na émission na bino choc tirel o tozaka toujours wana pona kozaka sabino musala kitoko ya culture ya mboka na biso. Lelo naza na plateau te, lelo na sali déplacement. Pourquoi na sali déplacement? Parce que na yé ko la sabino lisusu musala kitoko ndenge culture ya mboka na biso ezo évoluer. Parce que na yebi sakabino ke ngai na zaka journaliste ka ya plateau te. Na kitaka même sur le terrain, awa naza précisément na commune ya Lingwala na boulevard Triomphal. Bisika nyimbo zomo na na temi liboso ya musée national de la République démocratique du Congo. Bisika nini toye poto la kisabino culture na mboka na biso ndenge zo évoluer toye ba tina ya musée za nini et puis biloko nini za na kati ya musée toko yeba ba article nini za na kati ya ngonde musala na kiteli awa pona kila la kisaba na mboka. Lelo bato bazo yeba ko valoriser culture na biso te parce que bato bakomo négliger culture. Yango momoni na kiti awa na yeko beta masolo na kokota na kati ya musée poto beta masolo parce que nazo bisa bino ke naza en direct na musée national de la République démocratique du Congo. Musée oyo basali pona bana mboka parce que lelo bana mboka mususu bazo négliger pona koya na musée kotala makambo nini eza na kati. Yango to kokota na kati kuna poto découvrir makambo eza ndenge nini. Na lingi koloba ebele te ngai mutu na bino nasalaka musala kitoko kinde André Chitala naza toujours wana pona kolakisa bino musala kitoko lelo na yawa naza en forme toye donc tokiti équipe Mobima Show TV poto sala musala kitoko nde na DVC lipasa na papi ke libwabwa donc lelo makambo ezali kitoko vraiment ko zapete parce que nazo bisa bino ke TV eza radio te nazo kota déjà na kati bode découvrir makambo. C'est parti. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwa Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala motoni. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci. Là où vous me voyez déjà, je suis au bureau des musées national de la République démocratique du Congo. Toye ko sala nini parce que biso toye bisaka bino ke émission ezalaka toujours pour na ko cultiver bino parce que ezali émission ezolobela makambo ya culture ya mboka na biso yango toye na musée national pour na ke to beta masolo na directeur ya musée de professeur Harry. Bonjour professeur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, naza malamu kombo na ngai Henri Bunjoko Banyata naza professeur na INIKI na Université ya Kinshasa pe nazali directeur ya musée national de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup professeur Soto comprendre bien aux alliés directeur national ya musée ya République démocratique du Congo. Lelo monsieur Acho culturel et qui tient na musée national pour na keto beta masolo. To pesa quand même lumière na bana mboka ba découvrir parce que lelo to moni jeunesse et linko mi pesa na makambo ya culture ya mboka na bisote. Yango ne lo netoye poto beta masolo. Mais expliquez biso na professeur musée ezanini. Musée eza isika oyo tobumbaka biloko ya bakoko basala. Biloko wana elobaka ndenge nini bakoko na biso bazalaka, biloko nini basalaka, ndenge nini biso pe toko zwango ezala nete référence na biso pour culture na biso ekende liboso. En tout cas, surtout comprendre bien, musée ezali esiko bobomba biloko bakoko na biso basala ba œuvre d'art nyon surtout au basala ka ya ndenge na ndenge bochaka awo pona kete et valoriser culture mboka na biso. Mais lelo tant komona lelo bosali biso musée kitoko boye
parce que pour ngai na koloba ke eza première fois tozwa misé à kitoko boy parce que toyeba ki tozaki na misé à kala série ya président ou ya uta koleka président Mobutu que son âme repose en paix lelo to moni bosali biso misé expliquer biso nanu misé à kala ezalaki wapi lelo to yeko mona boche misé awa na nini na commune ya Lingwala bandeli pona sala kamwa différence moko mboni soko kena ngaliema okomona kuna direction générale tombé kango institut des musées nationaux du Congo yango italaka ba musée nyonso ya mboka ezala ya Kisasa ezala na Lubumbashi ezala na Kikwit ezala na Bakongo de na direction générale ezala kana Mongaliema so totali malamu yango ezala ka musée te yango ezala kaka direction générale o italaka musée alors musée oyo avant yawa ezala kana académie des beaux-arts ezalaki kuna kamwa ndako moko bataka demi de beaux-arts bapesaka biso mais ezalaki remplir ba condition te ya ketoko sala exposition tout lakisa penza biloko wana malamu awa sikoyo nde awa tozwi sikoyo musée national ya RDC nde sikoyo yango nde ezolakisa culture na biso na ndenge to okobanda po biso tolobaka histoire na biso ebandi na 15e siècle mais biloko tozolakisa wa ezomona ke te ebanda kala tant tolobaka ba homme préhistorique bayebisaka biso to ba homme préhistorique sozana biloko bango basala oyo tozwaki na Kingabwa ezali tozwaki na Mimosa tozwaki ngako mpe na Kalinawa biloko wana ezolakisa ke ba homme préhistorique wana tolobaka bango nde babandaka bazosala mabanga bazosala biloko na bango na mabanga tozalaka na bango awa ezolakisa yango te tozolakisa lisusu ke avant que Mundele aya tozalaka déjà bien organisé tozalaka na ba état tozalaka na ba royaume tozalaka na ba empire et banko bakolo ba mikolo na biso wana bakoko wana babanda ko diriger bazaki pe na politique na bango bazalaka pe na ba institution pouvoir législatif c'est bloc asikate tozolakisa ngo pe tozolakisa lisusu ke biloko na biso wana oyo totia wa elobaka yebisaka biso penza bokoko mubimba elokisa biso elobaka makambo na biso nyonso culture na biso nyonso ozomona soko leo kotala ndenge tobinaka okomona ba histoire de musique ezolakisa ndenge nini biso toyeba musique ndenge ya kobeta bambunda ndenge mpe ya koyemba kolakisa ba culture koloba ba message ba conseil na biloko ya ndenge wana tozolakisa mpe biloko na biso bakoko mpe bayeba misala tokolakisa bino ndenge nini biloko oyo bango babanda kosala basala bilanga babanda kosala bake kosala bachasse bapêche tout ça tozolakisa biloko mpe tozolakisa biloko mosusu me eza kaka wana te eza kaka mosala te ata par exemple lelo soki oke kuna ozotala na musique okomona mpe bakoko na biso babanda kosala déjà biloko net bakongo bambeli bazaka mayele wana pe biloko kaka wana eye kokenda kota ya culture okomona siko tozolakisa bino biso par exemple soko oyebisi ngai mwasi mais okolobaka wana aza mwasi te mpona biso mwasi okomona mwasi mpona kitoko te po aza mwasi te biso mwasi eza eloko mosusu mwasi eza donc moto oyo azake donc aza yebi ke vie nde azoyeba kokumba vie mwasi eza moto oyo ke balakisa ye mpenza malamu biso kitoko mwasi nde yango wana abotaka salaka omoni biso tala conception biso mosusu ya koloba mwasi nde vie mobimba mpo na mboka soki basi baza te mboka wana pe ekozalaka te pe bato bakokendeke liboso te tokolakisa bino mpe mwana soki autiki mwana mpo badia kondimela ebuki mokolo il faut aleka na mateya donc l'école de sagesse oyo tobengaka bainitiation ntango baye kondimela ye wana baloba siko tondimi oza mokolo ndenge oza mokolo siko okobala mais ntango okobala yeba ke na libala makambo ezalaka oyo le haut na le bas ezalaka ata soki ekomeli yo ndenge wana attention yeba ndenge nini okosala après bazolakisa biso bon ndenge nini biso mpe tolobaka moto soki abeli sikoyo bokosala eloko nini mpo biso bato mwindo bato bakomprendraka te mpo moto mwindo soki obeli akoluka te ke apesa okisi mbala moko il faut aluka ewuta wapi mpo moto ndenge aza wana maladi mosusu kozala spirituel mosusu eza mpe bavide eza na bavitamine te mais il faut aluka nani oyo tobengaka divination akoluka ndenge wana sikoyo ntango amoni ke maladi eza boye ye alingi asoigner bacause mpo baeffet elimwa. Très bien. Si on comprend le lieu directeur, au Tchikoloba, awa makambo belo expliquer, mais expliquer bisonano ba biloko nini batu bakoko ya kokuta awa na misé.
biloko nini eza kuna na kati. Okomona bambunda na biso biloko etali ba histoire de musique ya ndenge na ndenge. Okomona bambunda, okomona ba lokole, okomona ba sanza, uli kembe, okomona biloko wana. Tango mati bikolo, okomona pe biloko net ba mikolo para soki a pouvoir akofandela wapi bakopesa kiti bakopesa mbeli bakopesa biloko oyo bakopesa ye mpo bandimela mpenza kibokonzi na ye. Okomona pe biloko yake soki moto sikoyo oke na initiation oke kotanga na école de sagesse wana okobima okomona bamaske ya ndenge na ndenge mpo bakobima yango lisusu ya mpe mpo lakisa mpenza ke mwasi nde ye abandaka koteisa mwana na vie na ye okomona mpe biloko mo bapresente mama ndenge na mwana na ye biloko ekeko wa ndenge wana mpo ezolakisa makambo wana te tokolakisa mpe mosusu te moto soki akufaka biso epa na biso liba tozomona yango na ndenge nini biloko ezali ezo accompagner baélément nyonso ya vie que ce soit ba vie quotidienne ou makambo tosalaka bilanga bazolakisa yango par rapport à biloko oyo bakoko basalalelaka nango mpona biloko wana. Très bien, so nalandi bien ndenge expliquer biso pe olobi mwasi azali moto apesaka valeur mais lelo kotala directeur na babiloko ezali awa ba valeur culturelle oyo eza na kati ya musée bozwaka yango ndenge nini lolenge nini bozwelaka yango parce que toyebi ke eza na bato mosusu baza na bakutima na bango na culture na bango baluba baza na culture na bango bampende baza mpe na culture na bango baswahili bato ebele na kati ya mboka na biso siko bino bozwaka bavaleur culturelle wana ndenge nini mpo boya kotyango na musée. Ok, eloko liboso tosalaka toza na batechnique oyo tolobaka technique disons ya récolte sur le terrain toketi na mboka tobengi bato tosololi na bango tala toza na besoin biloko boye biloko wana tozosala yango pamba te tokobomba yango tokolakisaka bokoko mpo lelo bino bokozala boza te bana bayebaka alors sikoyo ntango tokotuna ndenge biloko na eloko tokotuna eloko wana basalaka yango ndenge nini bayimbaka balobaka nini elingi tozwi histoire ya eloko wana nyonso donc tozwi baelema wana tokomi nyonso wana ntango tosi tokomi yango donc biloko mosusu mpe bato mosusu akoya mpo aya kotekisa biloko seke wana moto aye koteka bopesi mbongo me il faut expliquer bino ndenge ezofonctionner biso ke biso moko tozotuna kaka bato oyo basalelaka yango totuni bango alors mais soki moto aye kotekisa totuni ye alors mosusu mpe eza moto akolobake bon ngai eloko oyo nasali nakende kopesa don na musée tokotuna te ye iloko oyo ozwi yango ezande soki eza na bainformation nyonso te tokoluka mpo tokoyeba ke eza ya bato tel yote ekolo boye sikoyo tokotuna bato ekolo wana mpo il faut ezala vide te alors ntango surtout tozwi biloko wana nyonso ye na yango donc sikoyo il faut tokotisa yango sikoyo mpo ya biloko ya musique tokosala net tosalaka moto donc toluka tosali carte d'identification tolobanga fiche d'identification eloko oyo topesi ye numéro oyo ewota boye ewota province ewota boye te ndenge tosalaka mpe na moto histoire na ye ezalaki ndenge nini bautilisaki ndenge nini awa epai na biso ekoti ndenge nini tosumbaki sikoyo tozwi mpe photo nde tosalaka photo mpo soki oyibi po toyeba topesi ye numéro wana te après nde tokotisi ye place moko na bareserve topesi tosali toclasse ye mpo toyebi ke place oti ye eza place tel eza mpe na numéro oyo tokopesa ya classement wana ndenge tosalaka. En tout cas félicitations makasi parce que komona mosala ozosalela mboka eza bien tokosenga kaka mokonzi ya mboka mpona ke atya poids mpo makambo ekende toujours liboso toza déjà na suka mpona ke etape ya liboso sikoyo tokopermettre biso mpona ke totambola na kati ya musée tolakisa mpe bana mboka quand même baarticle eza na kati après tomona moya aussi c'est émission na biso. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. Voilà fidèle téléspectateur quand ndenge na yebisaki bino ke tozolakisa bino ndenge baarticle eza na musée toza chargé à service éducatif oyo tokobeta na ye masolo pour alakisa biso quand même baarticle eza na kati ya musée. Bonjour madame. Bonjour papa. Bonne santé. Ah, nangolo encore. Merci na sepeli pas parce que ozo reconnaître nkolo eza eloko ya bien to tukosolo na directeur ya musée nde yango apesi biso na maboko na yo mpona omeka mpe kotambusa biso po bana mboka ba découvrir quand même musée na biso biloko nini eza na kati.
Ya solo merci beaucoup. Tozalaka pe na ndenge bolobeli ana bayeba ezali ndenge nini lokwa to alia to dans la première salle pour analyser dans la salle misato ya minene to na salle to bengi deux salles permanentes na salle moko temporaire mais to ba na salle permanente o yali ana likolo to na kati awa na biloko en rapport na histoire na biloko ya la vie quotidienne na biloko to bengi ya artisanat nde ezali na kati awa. En tout cas, merci beaucoup. Mais on peut se présenter pour Nabana Mboka pe baye bakomona yo avant to tambola poto la kisaba. Ngai nde kombo na ngai monsieur Jean-Pierre Dikaka nde nali chargé à service éducatif à na mise et animation. En tout cas, merci beaucoup. Toko ko tambola. Merci. Mikolo to sekala kina mosolo. Oh, koko expliquer bana mboka tozana no place. Awa to wala to ali à partir auto bengi après histoire tango muta iba idan ko komate pe ko tanga pete mais babile monda mikende ezali awa ezo laksa tango wana on to bengi ngo partie après histoire ezali pe préhistoire en tout cas on habite ni misato to na auto bengi paléolithique néolithique pe na âge de métaux paléolithique auto ali ba pierre taillée au moni wana néolithique de la nouvelle pierre, la pierre polie, et puis l'âge des métaux, on va représenter na ba quelque chose au monde na penewana, na ba tesson sur ça penewana, pe na autobengi monnaie ya katanga, autobengi croisette za wana monnaie monsieur za la wana. Merci beaucoup vraiment. Tozo tambola toujours parce que na moni tozana toujours na kati ya musée et makambo eza ebele ba œuvre d'art eza ebele. Alors ce que tozali bosso ya nini siko. Awa lokwa to ali atata partie to bengi ya royaume et empire. En fait au Kaboli on habitait mi balé. Était na liboso oyo to laxi royaume et empire oyo et ali était auto na kati ya histoire ya Afrique et ya RDC to Kaboli on habitait mi sato. To na partie to bengi précolonial colonial na post-colonial ndenge bomone la donc partie ali précolonial to ba royaume na empire. Vraiment. Toujours volé fidèle téléspectateur parce que nazo bisabino toza na kati ya musée national. Toujours beta masolo toujours pour na kolakisa bino culture mboka na biso. Culture na biso ezali vaste. Donc il faut ko sepela na culture pour na ke oyeba ndenge nini makambo mboka ebanda koleka. Parce que na moni tozali sur liboso awa, ou meke mpe ko expliquer bana mboka ba découvrir. Awa tozali awa na numéro 14 to dans masque pende. Yango esalemi kaka na barafia. Barafia basala na barafia. Au moins ndenge za na soko faut décrire on a ndenge ya misu na wa minene wana ezati ya kobima momuke po na nini yali comparer na ba jumelle po amona mosika ya bato banso o bazali on ça na onde yango wana en tout cas ezana tina ngona musana ngome na munyu wana mutu amemi mwana mama wana to ali wana masque wana li masque yaka. Masque yaka wana ezali très important au moni yango na mama likolo mama azomelisa mwana tuluma mama azomelisa mwana nzota mama ndenge eza ndenge wana ali nzoto moko boye ali à la fois bilei pe kisi parce que mama ndenge azomelisa mwana ne wana tozolia te mwana il faut aza nourri à partir mabele ya mama na ye mais même mabele wana mama wana mai wana mabele wana bakokosala pe moto abela mpoti bakoche pe na miso pe moto peut trouver pe guérison ils ont la signification belé on kana nzota mama ndenge. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, toza toujours na musée national ya République démocratique du Congo, tozo beta toujours masolo ya culture mboka na biso. Awa siko na moni tozo bandena no wa. Moni munduki awa. En fait munduki est là qui pour na chasse. Mais awa munduki yaki élément moko significatif pour na ba autonome ba chef médaillé. Moni mokonzi ba na mboka tango za munduki wana yali sini pe autorité pe ya munene pe wana mais bango wa kongo no benga pupu. Ndenge tshaka makeso beti ngo tshaka pupu. O benga pe pupu bazo ki ngo parti ya mboka auto bengi mbanzango mone utende côté kuna. Comprendre bien munduki utaki na mbanzango. Toujours évoluer, to moni li choses kotoyo, o meke mpe ko expliquer na moni ba épée so bani Nyoso awa eloko ya like ya africain zate me biloko mo ali importé au moins tant ba konti ba kolomba noya ba noza la pena bato ba no coopérer na bango facilement alors ce ko investir bango pour no investir bango ba no pisa montam so ba lance wana na ba bikoti en soi ils ont représenté mais pour no la sabo konti car
symbole ya autorité. Ce que tu comprends bien, c'est signe que je l'accès, symbole et autorité. Toujours évolué, voilà, et musée Zamounene, naïbisa kibino que choc culturel ne makambo. Toujours tamola toujours na kacha musée national, poto l'accès bino musala kitoko, ndenge ezo le kanambo kanabiso. Awa tuza liboso ya soso papa. Siko to monike to ana biloko so uti awa te me uti na niveau ya mboka. Loko uti na niveau ya mboka komona ke na mboka basala bisa elate. Mais na ndenge nature ezo bimela ndenge pe misala pezala. Omoni awa to lobi lieu de travail dans la nature. O yali kota savane. Ba to sala ni bilanga na bango. Ya to che alcoolo agriculture to lakisi biloko basala la bilanga wana. Neti ba Congo, ba sabre, mais so bosali milona wana ba chango wapi. To na kata panier o boko memela wana nini memela wana haute ezali a yango monike musala wana musala mo makasi penza. Vraiment bien organisé musée national de la République démocratique du Congo, toujours na musala show culturel tozawa na pono to la kisabino musala ndenge zo le culture mboka na biso toza lisusu liboso wa makambo eza ebele na musée expliquer biso l'histoire tozawa. Awa to ali na place to bengi la pêche to sangisi biblo en rapport na ndenge ni ko pipa na kati mais pêche pene za ndenge wana alika musala mibalite mais ali pe musala pe ya basi pe bako sala pe bako sala pêche culture na biso eza vaste ndenge na ibisaka bino bomoni musée national lolenge basali yango kitoko vraiment ya koloba mingi eza te bino moko bozomona TV za radio te awa siko toza liboso nazomona wa pirogue. Expliquez Bissonano. En fait, pirogue est un moyen où tu vas saler la capo pour traverser soit la maille, soit pour ne pas moussou surtout pour ne pas la pêche. Il y a un utiliser moyen pour battre au bazar na biso à toi le colombe abelé tout ça là soit motuka tout ça là soit engunduka voilà un peu mais bah qui n'est l'écolo avion biso atola na biso abatama il va utiliser ndeo oyo bande onanga ya mbanda par exemple atape ape na ndeko na biso ya bandundu pe basusu pe ba utiliser yango alors to la kisi ba paguer yango ça na moteur te mais yango yo mute sala ke pirogue ko ko glisser likolo ya mai pe to tambola pe malamu pe yango pirogue otina kati to za na cop to bingana do la mo mai wana. Merci beaucoup na bande na biso ba mongo parce que ozomona que musée national ezo valoriser culture na bino vraiment nazo sepela makasi musala eza kitoko awa toko bandelo apeli soso awa to la nzela awa eza bien organisé nzela ezali vraiment awa siko toza place ni awa to lakisi pa ya bandeko banso bazo yake moto azala libanda te mais azala na kata ndako. Mais bien avant que Maïla moto s'est développé, mutano la na ba grotte. Topé au moni ndako mo nzete mo munene et li douso makasi mutako ya ko bata mané wana. Mais tant moto Maïla ne koli a commencé à to bengi ba case. Mais case a toujours un sens pa na biso na kata case to mona nini ba meuble, n'est-ce pas? To bomba faire bilei, to za fait na ba jeu. Voilà, ba bloc belé to mona na kata ndako. O ka net ndako lelo zalaka. En tout cas, merci beaucoup. Toujours évolué parce que musée Zamounene vraiment bande konanga na ebisi bino émission yo tokozonga parce que makambo eza ebele musée za na ba partie si c'est 3 parties. Vraiment lelo to yebite so tokosisa nyonso. Awa tozali boso elo na la semaine mo jeu wana to bengi ngola. La mie wana o mona wana ele loko mo ya kitoko makasi alike au moni mutano sala ba jeu pour na plaisir te. Mais na tango au problème ezali bakulutu bano beta ba jewana ta ba vandi mi balé ba che ba mbuma na kati kuna na tango zo beta ba jewana mbala mo bazo se changer mais siko likambo o to sala ndenge na mboko komi bo malé petit temps ba trouver solution so mo ba telemi donc ba solution muta polité mais ba solution likambo o esala ke ba vanda na po bino boye ba te makamni ba to bazo sala à travers donc ba zuma kamna wan délibé kuna ba bimi pe ba ta ba ya boye solution peso mais en tout cas merci beaucoup bande konanga ya Louise babenga kango Tisola voilà merci beaucoup ko tozo volé siko toza liboso onde la mo biloko ebele ouais justement mon biloko o ya ustensile de cuisine ba tout temps ba yeto lambela na nini to pesa bato mai na nini ningo zo mona awa kuna to kocha masanga na iloko na oto bengi kalebas to kocha masanga to mai au moins ba criche oignon to bomla mai kompe ba graine kuna mon numéro 15 wana pour notre chama fufu voilà siko lelo bande on a commencé pour la mingi bazana assiette thermos nzo ane bisa makanisi wana c'est le cas kala déjà to kanisa on déjà
lelo oyo tozape na moi réchaud na biso bengi brasero wana ozomona za biloko misato wana réchaud traditionnel la bokoko bachara makala na kati comme si la nzungu na yo allez biloko ezotoka pe sipe biloko kitoko makasi kasi kaka neto lobaka mbabulati voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, toujours tourner toujours. Bon, moni balaxi bino réchaud na biso ya bukoko. Bino batu bozo lukra réchaud ba mindele, mais il y a beaucoup de pezali. Awa toza suka na biloko ya cuisine ato bengi alimentation. Tozika par exemple na bandeko na biso ya Congo central pa bayombe, baza na kumbi na bangwana. Owana ya lipo na kotuta, bangba tuta raté, mais ba ko rapé pondo o tia kwa kane na kumbi wana. Pondo okoma kitoko makasi pe lembi pe bokolamba bolambi yango boli yango ndimate basalaka na eloko oyo mais na pene nango wana ta bolambi pondo na bino ifo esengeli boli yango na mwa fufuti alors ozwi eloko to bengi moswalo wana mpona bala koyungola mwa fufu poke bangenza etikala na kati ozwi fufu kitoko bokolia ntango bolambi bolongoli fufu mpona obombela papa bokobombela yango na kati ya le quoi na numéro 10 wana thermos wana pani ya bachoko wana pana sikoyo tope bokocha pe biloko na ba numéro 2 na numéro 3 na ocha biloko na mwa mai pote bomela pomolia moni po fufu tant to présenter soit to relia na fufu to lia pe na kwanga ya to laxibino kuna fufu voilà awa bokamande ni fufu na bakati yango eza nango fait bilo mo ya kala biso tanolinga mingi bandako ba civiliser banolinga bafufu bakati na batartine balexi singa bakati bache bongo mais lelo na basisia ba malewa o ba boule ifona linga na beta nano soki deux boules trois boules ça la plaisir. En tout cas merci beaucoup tous évoluer sœur Marie Omoni awa fufu vraiment ndemba la kisibiso awa fufu ya kitoko ya pembe na leli for sœur Victoria vraiment yo za na Vodacom kuna ozo sala musala mais awa na mise biso tozo mona makambo ya bien fo ya kobeta mwa tour awa omona culture mboka na biso bukoko na biso ezali très important pona koyeba il faut ko lakisa mwana culture mboka na biso eza très important parce que bomoni biso moko ndenge toza bien organisé donc makambo eza kitoko awa toza liboso ya nini awa to na vitrine to bengi habillement omoni utakala moto soto tali na libandeli nzamba sali moto Adam na Eva ba na bilamba te metaba memi lisumpo ba bimali koso na nkolo basaki ndeni bomba ki déjà pona nini bachaki makasa. En tout cas merci beaucoup na moni toujours kende muke poto mona mwaye ya aussi sawa to komo bima poto kende na miseo eza na se nazo bisabino makambo eza ebele awa tokoti place mususu vraiment vraiment choc culturel nde makambo na yebisaka bino TV za radio te awa tokiti na misé biso to yebisaka bino ke tozaka ba journaliste ya plateau te tozalaka partout même na mboka tokendaka parce que il faut to lakisa ba to culture mboka na biso siko awa tozala pi awa tolili ti parti mo boye yali ya ekabola biso entre salle numéro 1 permanente na salle numéro 2 au permanente to kota sika awa mais na liboso nango tolakisi pe ba photo eza na kati wana pona olakisa un peu beauté ya nzoto omoni mwana mobali mwana mwasi akoka bakokata esuki omonta bakati esuki ebakisi beauté mwana kati wana mais to omona ke basuki nyonso to bloso omona eyali kaka mpona beauté kaka te miso ezalaka identité moko boye mpona mokonzi moko boye to motu moko boye motu mpe akozala mpe coiffé na batie ekoti moko boye oyo bayebi ke azali moko ya lopango mokonzi moko boye yango tozwaka exemple mibale to misato kozwa wana otozi mama oyo avandi awa mama oyo mibale awa na suki na ye wana en fait soko tali etolo polele boye mama aza na matanga ele na matanga tomona ba mama mosusu pe lelo oyo batikala obese ndenge wana parce que abungisa ya ye mutu moko ya motuya sika mona sotina mo te abungisa sote kwa mitika na ika ndenge wana totambola pe makolongolo awa tolakisi mama oyo aza na labre na ye na monoko awa omoni kolia lati na kata monoko wana bato ayebi ti bamoni kaka neti boye eya mpe élément ya beauté comme mpe identité lelo oyo tomona bati mosusu atia oyo tobenga bapiercing mais ye atie labre wana na kati ya monoko yali élément moko ya beauté
mais élément ya beauté oyo elakisi na ye nike nyonso ekotaka à partir ya monoko, n'est-ce pas? Malamu pe na mabe ekotaka à partir ya monoko. Photo yebaka mpe kobatela bango mosu mpe eloko ya jalousie kaka mpo moto asala ye mabe te. Mais ntango mpe na ntango bacolonisateur bandoko ya moto aboye na ndeko na biso wana kuna bakolinga bango te parce que bamoni bango baza sali te moye bamema bango comme esclave eza te batiki bango mpe na ndenge wana. Yali na se oyo tobengi peinture, omoni bamama oyo batie bapeinture wana bacouleur wana bapeinture tobengi peinture mpo ya nini wana na ndenge ya lopoto, mais basili ete omona batia bafond de teint batia poudre tout ça mais kuna yali bapembe ezali nde oyo tobengi carolin oyo batiaka mpe so mwana abela diarrhée to mama mapasa bakopakola ye pembe wana. Rouge ali ne ngola eya mpe na ntina na yango bapakolaka yango mpona mwana babota misika babela bokono te meme ta batabela ebelebele bakobika na yango. Mais mosusu mpe yali noir ezala ne bacouleur moko importante mpe lisusu mpe na biso mais yango tolobaki so moto atie elamba mwindu ezali aza na deuil. Mais balobi yango ki yali mpona expliquer oyo tokoko expliquer te tolobaka eza mystique. Voilà, fidèle testataire, bomoni bino moko ba photo awa tozokota déjà bisika lisusu musée mosusu ezali parce que nayebisaki bino ke eza 3 étapes oyo tokoti sikoyo. Vraiment Mali les obeta nazoyebisa bino ke awa eza bien organisé. Vraiment sikoyo namoni toza liboso awa o meke mpe ko expliquer bana mboka yaka rapidement pour expliquer bana mboka ba découvrir awa toloba Rite oyo yali tolobeli femme et accouchement biso soki lelo tozali mpona mama moto asalaki tozala amemi biso 9 mois na libumu na ye mpe abimisi biso. Balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Mama oyo aza na mokumba monene yango tomoni balakisi biso ta tobotamaka ne tozalaka mais toali toujours sous la protection ya nani ya mama ozomoni yango tolobela awa moni bamama ndenge bazali wana. Mama amemi mwana mwana aza mukolo mais aza mukolo penda te parce que mwana po ba libérer faut pousser na mwa muke bon ba pesa ba ndeko na ye banda kosala na ye. Merci beaucoup vraiment tozo évoluer awa sikoyo toye parce que biloko eza ebele mais comme TV Zangonga na banzi tokozongela kapé lisusu po bana mboka ba découvrir toujours parce que ezamba la liboso te ya sukate musala eza toujours wana parce que eza émission ya culture tokozonga poto la kisabino musée eza na ba makambo ebele eza na ba œuvre d'art eza ebele mais TV Zangonga yango wana bozomo na tokene ma pressé biloko mususu to ya ko la kisabino après awa siko toza place siko awa to alike mwana oya koli akom akene na école mais école eza ndinga école à karaté école mo bonet école à leloté o yalike faut que na maternelle au côté ce qui n'est biso école ya zamba nde ba initiation ba bilengo anoke na initiation na zamba kuna bana ko yekola mosala bana ye banene ko vana na bateau et puis ko to sapé nature pe bateau nyonso ya mokili ya mwana na suka ba protéger na ba œuvre on so ba objet eza na kaka jusqu'à par exemple gitega ya li masque pende bengi masque solaire au moins ngaza nengwana mission na minena na yazali pour na protéger bilenge bazali na formation wana so zali concerné te okende ko déranger bango te so bakangi ozo futa ba lourde amende ngwana et puis ceux qui ba jeune wana ba sisi formation na bango bakende ke baleka na auto bengi circoncision bakati ngenga na kati ngenga wana mibeko ezali wana okoko ganga te so gangi oza mobilité oyoka atamso papa wera so na lobaki mwa mobala lela apa te alonde yango wana ozomona balakisi so masque ngbaka omone mutu asere mino mpona nini mpona ocamoufler douleur omoni kata mpasi eleki mingi libosa bana yo papa okoganga te quand même kanginga mino note papa est fort zone papa est fort Vraiment, choc culturel de makambo bo découvrir na musée national toza toujours na musala na moni moi œuvre d'art mususu et meke un peu ko expliquer biso o eza ba toiluza ou bien te oyo salam passe ponga la moni yango
Na moni yango nde na yebiso ko ezayo ya bato Luisa. Voilà. Ça l'empasse. Donc Na territoire ya Luisa. Voilà. Oui. Tout à fait normal que bato albana biso balebele ke no bino awa boza biloko bele yaka masque mo ya initiation. Omoni bolobake ba initiation nyonso ezala te pona osala mabe. Na yebisa ki bino que ba objet d'art na biso ali ba art mo ali fonctionnel pe utilitaire. Ba fonction ezali à peu près 6 ou 7. Moni éducative, commémorative, sociale, symbolique, tout ça, les andengoana et politique et religieuse, les andengoana batfoye bandengwana. Vraiment tout pécho merci parce que aujourd'hui tant penza ya ko expliquer bana mboka ndenge misio fonctionner pe au lexi ba article nyon surtout culturel o eza awa ndenge totalitali partout na banzi si lipete parce que ça est belé bana mboka ba découvrir. Donc biso toza wana choc culturel toza wana pour na accompagner musée national de la République démocratique du Congo parce que ezali initiative mokonzi mboka azwaki pona ke bana mboka baza toujours cultiver na culture na biso yango momoni to beteli bino masolo to lakisi bino bankamunyo so ezawa ba œuvre d'art ezaki cité ezali nde culture na biso po bato baye ba histoire ya mboka na biso ba histoire ya kala ndenge ezalaki yango wana bomemaka bana boya na bana awa boya pe ata mukolo ata oza mukolo ande parce que za ba mukolo mususu bayebi ba histoire ya mboka te oya wa koyebi histoire nga na se retrouver quand même na moni tina ba biloko ya bato Louise ezao esalinga quand même esengo trop vraiment merci beaucoup na bandeko na nyonso papa toza déjà na suka ya émission otali vraiment caméra en tout cas pour ça na mukeboye tozo respecter ka ba mesure des barrières vraiment otali caméra on s'exprimer na bana mboka nyonso tout na ba parents oyo bazana bana bazo garder bana toujours na bandako na bandeko na biso ya ba mikolo bayebi histoire ya mboka na biso te na ba oyo bayebi bana mboka parce que bato bando bangela ke musée koza la cher pour na visiter na base to solaki déjà na directeur a expliquer ba prima kamunyoso o s'exprimer et pas na bango pe na bandeko na biso à Brazzaville parce que bango pe baza ba voisin bako katsa pe ba yotala musée na biso et puis pour pe ça pe numéro de contact na bino bato bako benga bino soit so bakomiawa pour ba se retrouver. En tout cas merci mingi nandenge bo sepeli ko okuta biso lelo ope bokabola pe patrimoine culturel otozana yango batni so bayeba. En fait to singa pas parent une chose to beti tour anakatas basali awa bino bomoni kisi ezate mende balobi ke kozanga koyeba ezaliwa ya mobimba. Un peuple sans culture c'est un peuple sans référence, sans identité. Photo ye barayango photo ye bato utu api to komi api to kenda wapi ceux qui botali kuna na suka kuna omoni bato ne bazokende ti moto na komi koko c'est le patrimoine ya bisoté mais ba biso héritaki yango ba pesi na institut de musée national du Congo pote ayi ba ko batela yango pe bato ba yeba yango le quoi biso apesa ki biso pe photo la kelango pote pesa pe bana na biso ba école ba université ba entreprise autoza na ona kati ana tango ba ke mukolo na journée na bino ya récréative ko ya pe anamiser boko ya to sala ka mikolo on ça parle lundi où il y a que musée ouvert na publicité mais bana mardi ti dimanche to sala samedi dimanche un service minimum et ça un service éducatif au pays na Kambaka et puis les jours fériés peut to zanabiso ouvert boyer à partir de 9h 10h to ya babino ti ba jour férié ti ba 17h ba jour ouvrable to keneti 16h pour na service o ya biso pour na ya babino donc porte ezali pena ya kofungwama eloko moko ya mabe ezate meka loto osenga na bino to yebike bokono ezali awa lelo kwa bokono ezali balobi na biso zana ba précaution belé o ba geste barrière kozang sa cache na yote elle est très important et puis tant tambola pe boye pe photo linga to za na moi distanciation wana yali makasi mingi pour musée pe ali au service de développement donc sengeli pe to yebisa pe batu que voilà eloko bozali disposition ni sengeli to zwa ndenge mo ya accompagner ba konzi na mesure o ba pesi bino donc boye na bino ali sengo mingi pa na biso to za la ka te to ko apprécier art na biso tant to bimi libanda mais to linga kande a parti à 4 comme cela o to zo senga kezonga na banzi to batela malamu. Donc voilà un peu autoza nango ya kopesane yango wana pour balobi boye ke biso lo boye le patrimoine culturel de la République démocratique du Congo trésor méconnu
Le cas de bien monté, la chaîne de télévision n'est pas boé. Bandeko pe bazo ya boé. Tout c'est la mine pour bazo sunga biso na cadre ya sensibilisation ya bino. Mais sikoyo ba lobby, mais bino ne boya pour revivre vraiment na biso ne tout ça. Mais tout travailler pe na école. L'école, tout ça na auto bengi ba programme pédagogique éducatif auto ça na awazali 7 ce qui voyez bon pour ça que ah non et là bo biso na école na spécialité mais to lingi que to ça là on na musée auto bengi ba visite il y a découverte puis ba visite des classes promenade to ya mabino to ya mabino ezali singomi pour na biso parce que to kende to li en conformité na programme éducatif ya mboka na biso programme national na mboka na biso na ba discipline nyonso voilà un peu ce que na kolo ba pa bande kobanso d'ailleurs so boya kikuta avant bengo mona to za na ba stagiaire na biso bazali awa ya enseignement primaire et secondaire bazali awa na oya université to zo ya babango a donc so ezaki kisi ba jeune fille wana ba jeune garçon ba boya awate pour revendre ba matango na bango a eza culture na biso numéro de contact na biso contact ya 081 037 56 94 alors 081 03 7 5 6 9 4 et plus 243 81 037 56 94 et puis numéro P à directeur à outil na bande ko pesa bino beaucoup benga pe na numéro wana c'est plus rapide pe les sous au besoin beaucoup commis lettre na yo et puis aussi batini pas beaucoup adresser lettre pas directeur parce que seul le directeur qui engage l'institution beaucoup pas na ye mais objet visite guidée. Alors visite guidée on va qui va adresser on a service na biso to va programmer bino na temps normal. Na recevela mingi ko pesa mbote pa bandeko banso o to sala na ba to sala ba musala on institut de musée national du Congo pour la direction générale et puis bandeko nyonso to sala na bango ana musée national de la République démocratique du Congo pe na ba o bazana musée et d'art contemporain pe multimédia o bazana limité wana bango banso o to li ba patrimoniteur o to bunda o culture patrimoine ali passion pour na biso na sepeli ko pesa ngonyoso bote et la moto connaît osala musala na biso oyo et ali pona le kumu ya mboka na biso lilo bana ko ba pona show culturel et ali eloko moko ya kitoko mais na bandi que eloko sengeli que ko sensibiliser bande ko ba yeba yango bosungi biso pona nini bato ayebite makambo ozo leka na kata mboka na biso po bazo wakale lo bazo bakaya bato basengi biloko uta na Belgique ya awa mais pona nini bato bazo senga biloko wana yali pona plaisir te mais yali pona oyeba ko laksa bana na biso tozalaki ndenge ni po lelo oyo na ba contact belé to komi nango ya ba biloko oyo ba internet éducation bato sal nini et baby mais à partir ya biloko oyo tozana yango et que au travers ba émission neti oyo tozolanda na kata chaîne oyo je pense que musala peneza kitoko mingi ngana banzi ke faut sala tant molaye pour kemba pena makasi pour que même temps ba école pour sensibiliser peu ba école wana ba yanga pe côté la biso mais en tout cas une très bonne initiative n'abandonnez pas pour au moins ba bilo patrimoine ba tebele ba lingaka ngote parce que c'est compliqué mais tant bino da boche mais tout continuer bakoko kaka oyo baosunga biso. Amen. Vraiment merci beaucoup. Vraiment voilà fidèles téléspectateurs to komi déjà na suka émission na biso na ebisaka bino show qui tire ne makambo boyoki nde to beti ma solo na responsable ya musée ndenge atambusi biso to moni ba article na ndenge vraiment na ebisaka bino que show qui tire nde ezaka émission pour cultiver bino biso to tambola partout nde na ebisaka bino ozana ba activité au salaka oyo nyonso etali makambo ya culture tozalaka wana tovandaka na plateau te tokitaka même sur le terrain même na bamboka tokobanda okita partout tolakisa bino bahistoire ya bamboka na biso ndenge ezovolue mboka wana ebanda ndenge nini ekoma ndenge nini chef nini azalaki babiloko neti ya ndenge wana mpo bana bayeba culture na biso yango wana bomoni tokitaki na musée national ya mboka na biso ya République démocratique du Congo tobeti masolo tolakisi bino baarticle nyonso émission eleki kitoko parce que ngana yebisaka bino show qui trende makambo balobi penza que visite eza nango moins cher pona bana mboka pona ba oyo bazweli biso na suka donc soko lingo ya na musée po otala ba œuvre d'art ozana kati visite ezali bana mike ezali 2000 francs ba mikolo ezali 3000 donc oye même ba école okoko même ba élève nyonso ye na bango ba visiter musée na biso ekozala kitoko po bana bayeba histoire ya mboka na biso
bozalaki ebele vraiment na pesi merci na musala nzambe Claude Kabundu alesa parce que yende mutu asala biso initiative va bien achile biso etando ke pona ke to mona moyen nini ya ko informa kabino na pesi merci na bawe bazaki sima caméra basali musala kitoko bilili ya bien nende vesili pasa na papi keli boabwa bato basimaki masolo kitoko bomoni bino moko bilili ndenge za kitoko na pesi merci na DTH Kabengele mutu azo belisa mutu pona kete choc culturel qui taka partout et je la cabine d'information. Merci beaucoup papa vraiment na pesi merci na papi Samba bozalaki belé binonyo surtout bozolanda émission choc culturel botika la malamu tokokuta na prochaine numéro merci. Émission oyo ezaka émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.